Ouais, merci beaucoup encore une fois. Bonjour, mes chers amis. Bino Bolanda émission, il y avait des publics au niveau internet. C'est bien moi, Didier Masuki, émission ça l'impact dans le niveau net. Dans la Switzerland, number 1. Tous amis balimi ça tout c'est. Bolanda on a 3 fois www.didiermasuki.com. Tous on a sujet moi na minute yo to débattre makambo ya ba momi amikili. Alors émission zo continuer. Ba même bazo pese là, ba ya bazo pese là. Tous allez on a mboka on a ville ya VV. Donc toyamba sous invité musu bazar ba leli ba passer sur une émission on a ninga mukete ba pese là. Donc aux émissions na bino si j'ai besoin zali pourquoi ba momi amikili ba kotika ba vrai jo na poto ba ke ninga mbali ya kini. Alors mutu aza na vie na ifa pese là pourquoi le kanonga nezo sala sans plus tarder na ministre auto koyamba moko ya bato oyo ya ninga mukete donc mutu asala ke émission oyo ezala oyo apesa kombo ya émission à vie du public Bob Source donc na ministre auto koyamba ye deux fois te bon mon Bob Source Didier Masuki. Alors nous allons aller à la caméra à vie du public. Tout le monde invité à Bob Source. Il y a une émission où il y a la vie du public. Bob Source a répondre à en live à expliquer pourquoi basi apoto ba kotika mibali na bango ya mikili ba ko linga ba jona kili makamango eza ndenge nini. Alors tu retournes à Bob Source et répondre pour un sujet. Merci Bob Source. Il y a pour répondre à l'invitation à l'émission à Yo. Pour yo sommes na 4 émissions, les émissions yo sala combo ya vie du public au mukité zo na niveau net. Yo ndo pesa comme on a la vie du public. Tous on a sujet moto débattre ça fait 1 mois 2-3 semaines to la to ça makambo to débattre sujet ya comment basi ya poto ba kotika mibali na bango ya poto bazo ke ninga na Kishasa. Alors on pesa avis na oli kamango za nini eza di ya quoi on pesa avis na yo mokile yo. Merci beaucoup Didier Masuki. Premièrement, je rends grâce à notre Seigneur Dieu qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui d'être présent en ce moment. Et puis je te remercie toi Didier Masuki de m'avoir accordé la parole à passer à cette émission qui est à vie du public. Bref, nalikambo tuninga Didier Masuki ya basi pourquoi basi apoto bazotika mibali bazokine kolingana sasa na répondre yo en deux volets mon frère. C'est quoi? Premièrement na répondre non eza na côté ya bien na côté ya malamu. Comme je suis là à vie du public eza poto pesa message ya mabete ya malamu toujours na banana na côté malamu. Basi mususu so to moni bango batiki mibali awa na poto po bakende Kisasa to Angola to Côte d'Ivoire to Gabon to condamné bango. Makamsu eza ba circonstances ya vie. Msupe moi si wana azalaki kotoyo azana mobali to mobali anégligaki ye to ndenge zalaki msu na kati na masolo na bango masolo ezalaki bien te msu moi si amoni awa na Suisse na kolingana nani bino boyebi circuit fermé na poto alingana alinga Didier Masuki est responsable ana famille na ye alingana nani alinga Michel Titoko ana famille na ye donc yango moni moi si mususu na respect côté bien côté ngana pesa basi mususu pe raison na respect mso amoni ke bon net en Suisse na moni susu muto na roro à part mobali na nga tout ce comme entourage na evo mena kende tout à l'extérieur de la Suisse et on moni pe basi mususu baso kende maintenant na rocha entre parenthèses na likambo wana pe na côté bien na repesa ka basi wana conseil za pe destin o nzambe na biso likolo ayebi moi si mususu pe roza pe na mobali osali 20 ans 10 ans 30 ans mais nzambe mutaye ba so pe zalaki moi si na yote na kokota siko na côté mabe za ke basi oyo mobali ya saluer le côté to msusu pe to moni bakango msusu za pe na moi si no koto ya poto koto ya mobali na koto ya poto OK kuna na Afrique OK peut-être kozwa copain moro na kin mais c'est pas bien na likambo wana donc ezaka ke nga conseil conclusion na repesa
makambo bolingo mwasi to mobali eza likambo ya destin. Eza te ke mwasi parce que mobali na ngai asali nga mabe awa na Suisse nakendaki oluka mobali na Kine, to naki oluka mobali na Luanda, to naki oluka mobali na Gabon, to naki oluka mobali na Brazzaville. Eza bongo te. So omoni pena na poto pena mobali na nga na moni esimba te. Emso eza pe destin te fukama mabolongo. Wana est système à vie du public. Mais esimba te comment puisque na poto awa basi ba pesa bango opportunité. Surtout na Suisse awa na Suisse c'est le premier pays où eza que basi penya bazana même malgré tout en France, Belgique et basi même au salate ba foot à bango so bani mais na Suisse pe basi bazama na liberté pour impossible. Biso mi ba to comment basi msuzu comme on a pe biso na Suisse awa surtout to comment on se soumettre na basi au monde mbala osa ni on se mali ni moi sina ya sara tout même moi ça salaire salaire mbala na fait du mois du salaire à na mesa maman sala bona vu a du salaire à tini pe na famille à moi ça tini pe na famille na mais mon basi pe peut-être entourage na bango pe ça que non oh mbala wana été boyeoko bani loko wana bon eloko wana na olobaka na kati ya bolingo koyoka libanda te parce que tant nzamba sangisaki bolingo eza mwasi na mobali alobaki ke mwasi azali mopandi ya mobali, autrement dit en français les os de mes os c'est la femme parce que tous on a sous na kati ya Bible comme on dit toujours une femme soumise construit sa maison. Une femme insensée détruit sa maison par ses propres mains. Bref, na likambo moi c'est à poto, akiolinga moi si na kin, to mobali à poto, boye, nga conseil na opesa rara surtout na bana basi parce que bino boza ba maman. Ata biso mibali ata mabe. Ndi bondi mabiso, ce qui problème to bongisa. Et là on a olobara yango wana. Mais il paraît que biso na poto mibali à poto, il paraît tellement de salara trop. Comment trop fatigué bani ba momi soko ba o bazaki balela o balingi sexe mingi bo skisa nga pona terme mais basi il y a des basi balingi sexe trop. Il paraît que biso mibala poto to lemba trop pona ba kayu banini mibala kin tellement ba kayu za na ngombe lokola ya monde buko ya moto trop baza très chaud yango ipusa basi musu batika mibala ya mikili ba ke za ba mibala ya kin ko bali pona likambo wana côté sexuellement. Bon, moi vraiment na opesa mingi conseil Didier Masuki. Na opesa conseil mingi na basi bayeba. Na kati ya foyer to tchaka eloko wana to lobité. Na kati ya foyer makambo pesa la rebelle. Tendresse eza, il faut zala bien na mwasi na yo. Tout comme peut mwasi pe faut zala bien na mobali na yo. Eza raté yango. Poto mona pe batu misusu okoko sala soki ndenge nini. Mais na réalité, aime sous comportement nous a bien te, aime sous tanga mistuni na kati ya ndungu. Yangwana ebiso Didier Masuki, yangwana ebiso tout justement à vie du public. Donc to lo makambo eza réalité. To condamner pe kaka basi te. Bino mibal o boningo ke sa ba commission na place à basi. Émission Rolanda Simasija Simezali, mibal o baningo contrôler cousine. O pesa moi si place na ya ki moi si. Donc mbala Simasija Rolanda yango wana. Voilà. Donc hello na lobara, merci beaucoup na Didier Masuki, Nzamba Pambola yo. Déjà, j'ai beaucoup de respect envers toi. Déjà, il y a les personnes qui sont responsables, dans la famille, tant qu'il y a tu es aussi quelqu'un qui a une vie professionnelle, à part Marambo à média. Merci beaucoup, vraiment, accordé des chansons. Vraiment, na opambolo belé, nzamba bakiselo belé na makambo tozo sala et que liboso. Ndeto lobika à vie du public. Sans polémique, il y a tout bas en Suisse. Et Miso Bozolanda, nous appelons ça comme on a la vie du public qui est au live, Bob Source. Vraiment merci beaucoup Bob Source. Avec du public, ils ont percé à niveau moral mukete. Donc à niveau net, des fois, comme on a fait ça qui nous a même joué Kiango à Tiango à droite naïe. Et l'émission tout le monde a Rolandango. Vraiment merci beaucoup na ningo ndingo répondre à l'invitation à l'émission il y avait du public. Émission na yo, ko ya kombo yo, peut-être to vendre la ngo place au Tozali. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Didier Masuki. Et puis Togo Sanité, Dadou Nabisomoko, les grands caméramens quoi. Que Dieu te bénisse.